Donc, nanzela ya cadeau, ya parfum, les ozala qui séduit. Les sous plus fort. Bana oba okufa. Mobali wana yebi yango. Mama. Te mama. Mobali nanga yeba liwa bana nanga ndeni. Nga mona occupé mobali nanga à 100%. Maman, pardon. Pardon maman. Na yepo na problème. Hein? Ya bana nanga bosunga ngai. Bosunga ngai. Et ça problème na ye te. Sko bino bobengi pourquoi? Na ça qui m'a bête na pesa bino numéro na ye maman. Eh bon ça basta na nzambe na ye po bosunga ngai ça ye te. Misu ya mama nana efongwa mana kombo na Yesu. Misu ya mama nana efongwa mana longoli aveuglement. Na obi aveuglement koya na miso. Aveuglement koya na miso. Aveuglement koya na miso mona clair. Nobi mona clair. Nobi mona clair. Nobi mona clair. Nobi mona clair au nom de Jésus-Christ. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les so moni mama, mama zongi génite. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na ti. So ça ka manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah bon, tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na zofinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna babe Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas zobo tate, n'est rien que ça qui est beau kabouane. Mais là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a, tout c'est une autre nuit. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as toujours à bonne santé parce que nous croyons à un seul Dieu qui ne change pas. Partout dans le monde, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Émission na bino bolingaka Bravo Jésus, émission oyo esangisaka mabota, émission oyo ezongisaka bana nzambe na nzela parce que nzambe alobite bosala musala pona ko récupérer bampate nanga oyo nyonso babungaka nzela na nzela. Bravo Jésus bazongaka na nzela tikete kimia eumela na mabota na bino. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec la servante de l'Éternel, Maman Maombi. Maman Maombi, bonjour. Bonjour Maman Myriam.
Maman ombi mafuta. nazolanda oka mama Myriam. Vraiment, onction toujours. mafuta nkole esalaka musala. Gloire à Dieu. Bonne musala nzambe. En tout cas musala nzambe ezokende malamu tozokobaka na sa makolo na ye. Amen. Tokoba toujours na sa makolo na ye. Et nangambu na moni maman na pesi mbote. Bonne santé. Moi bien. Gloire à Dieu. Maman mombi kama biso na losambo toyebani neme maman na biso na plateau Bravo Jésus. D'accord. To sambeli Zambe na makoki, le véritable Dieu, to tomboli ope to pesio merci pour to zamalamu. Adonai to kabi moma oyo na salo boko na yo, nyonso oyo koleka yo nde kamba biso. To telemeli puissance nyonso oyo ko confesser kombo na yo te, yezala mosika ya bana na yo na kombo na Yesu, règne à mettre en scellé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, sango ni omemeli biso. Sango na memeli bino ya pasi pe ya mawa. Sango na nga eza boye. Nalandaka Bravo Jésus na WhatsApp. Nalandaka bino vraiment. Ndenga mna benga ki bino. De to solo laki. Problème o nga na yeli awa. Eza problème ya pasi na mawa. Na ebite so na okokolo ba me nzamba pesa nga makasi. Amen. Nzamba opesu makasi. Nazalaki femme mariée na mobali nanga balakanga. Tobota bana misato atikanga mobali nanga kufa atikinga na bana misato na bana misato wana famille ya mobali nanga ezwaki bango nazala na ba faire nanga nazala ba makam nanga na salaka natali kovanda nga moko moyen te na kozwa mobali tobandi ko vivre na mwana mobali wana tovanda ke sika moko to partager nyonso to kosa to sala na ye tu vandi vraiment et oumeli. À un moment donné, il faut comprendre que moi, je suis koufi. Bon, on a trouvé une normale maladie, liwa, il est qui? Tout ça, quand on a mobile, tu vendre. Il y a mis balai, aïe, souko koufa. Na moni yango clarté. Bakufa ndeni babelaka. Bon, babelaka, ba maladie moka mystique. Donc il faut que nous awate kaka bongo bou babengi akufi. Donc ça lenga bien te, tout ça lenga bien te. Na bandi koyoka na batu na aveni ndenge bakomi koloba. Bana na ye bazokufa ka boye ndenge nini. Boya zana mbongo akisi te. Ezalaka te. En plus mobile pasani na ndako na kokipe kobota eti. Ye mama mukolo boye na mobali wana ozomona te ke mère azaka mystique dérange kinga esalenga pasi makasi wana maloba bato quartier na yo kaka mais eloko ezopesa ngai pasi nazo comprendre te na meka ko vandisa mobali na ngai oto vandaka na ye na ebisi nga lobi papa ndenge bana bakufi ngai boye batu bakomi koloba mbongo nanga eza ya mabe kutu mobali onga na bala aza mwana muke na kokozanga kisi te naza na mbongo akisi croyant que mobali akoloba ta maloba yo consolenga mobali azo répondre nga mobali azo répondre nga zoloba mayeninga na pamba te wana réponse ya mobali ozani na ndako. Oui. Azo yebisanga ki mayeninganaka pamba te bakoza na bango na raison. Alors esalaki nga bien te. Ndenge na ye awa na Bravo Jésus. Nebi ke bosungaka bino bopesaka solution. Na ye komitika bozolanga na solution na likambo. Na trouble na pasi. Na yebite makambo ezo uta wapi. Relation na yo na famille ex mobali na yo eza ndeni? Eza bien te. Eza bien te pourquoi? Bon, ndenge mobali, ndenge famille mobali nanga ezwa bana. Bana mibale wana bakufi. Famille mobali nanga ebandi pe koloba. Seke naza na mbongo akisi ya solo, seke na bomaki ndeko na bango eza ya solo po ndenge bana bazokufa. En plus na ndenge na tia jeune garçon na ndako. Oh mama, bolimbisi mwa muke oloba esu kombo nani? Na loba kombo nanga mama Nana. Oui, mama Nana.
na kolanda o bien olobi ke bana bazalaki na famille mobali nde oke ozwa bango ntango baye pa na onde bakomi okufa olobi susu babi ozwa mobali ya mwana moke mobali yango aza akoza ndeni mama aza mobali na nga nalingi ye pa lingi ngai bakesi ozotuna nga mama yango te na yeli naza na baproblème ok maana na ezaka juste po tozwa mwa précision na ndenge tozosululela continue kasi mama alors eyaki kosala bongo bana mibale nalia bakufi naye kozwa oyo ya suka nasengi epa famille mobali na ngai nabi te navanda na mwana na ngai nabandi kovanda na mwana na ngai nde nazoyebisa bino ya mwana na ngai aza grave aza na hôpital donc bamaladi yango ntango omemaka bango na hôpital ezalaka presque ndenge moko to eyaka motu na moto abelaka na ndenge na ye maladi oyo aye oyo akobela ata mosusu etel maladi mosusu mpe etel maladi oyo ezalaka aka moko to ezala ndenge ezalaka aka moko po ya suka oyo nakei na ye hôpital bayebisi ngai basali ba examen général nyonso bayebisi ngai ke aza maladi te nakamwe mais aza maladi te azolela mutu boye mais maladi eza te pourquoi oh non aza maladi te maladi azobela eza ya maboko ya bato wana nde bayebisi yo na hôpital oui maboko ya bato neti maboko ya mutu nini mutu yango aza mosika te na ngai okay. nayebi te nani mutu yango aza wapi oyo aza mosika te na ngai nde bomoni nakamati mbangu na ye apo bosunga ngai selon yo moko mpe ntango bayebisi yo ke mutu yango aza mosika te na yo osali ata mwa baanalyse te okanisi mpe likambo te nakanisi te mama naza mpe na ide te donc oza mpe na ide ya mutu te eloko te d'accord j'espère que maman Nana na présenté au servant de l'Éternel maman Maombi oui, oyoki ka ya maman Nana o aye nango na plateau Bravo Jésus na tiki na maboko nao maman Nana mama esengo na ngai eza ya komona yo omoni na vandi calme nalanda makambo nyonso ozoloba pendant que yo ozoloba ngai naza kointercéder mpona meka mpe kodiscerne makambo oyo ozoloba oye po tosunga yo mais avant ya kosunga yo il faut nanu oyeba vérité eza caché sans koyeba vérité eza caché okozwa lisungi te parce que mamengiyami ngai nalobaka envoûtement eleki kindoki omoni mutu akozala aza na kindoki akoki koraisonne so bayebisi eboma mutu atali mpe mwa mawa mpe esali yaya na ngai mais mutu oyo aza na envoûtement bakoloba ne boma akoboma mpe asutuki apres parce que aza mutu oyo bazomanipule ye mama nalingi yo mingi lokola ngai nalingi yo mingi nzambe mpe alingi yo mingi amen yango nzambe aye apo okangolama amen mama makambo na oloba na yo eshoke yo te mais mona yango na angle spirituel mpe zwa yango na manière mpo esunga vi na yo amen problème oza nango oyo balobaki na yo ke ezaka na makolo na yo eza mosika te wi ezaka na makolo na yo eza mosika te na otuna no question mokie mobali wana boyebanaki ni wapi aza mobali nazoleka na nzela alingi ngai tosali relation titi na nde tokomovanda place moko voilà omoni ka ndenge olingaka ye na nzela mobali wana après avoir parce que ozaki koboya ye oui via âge na yo na âge o mobali azali parce que mobali wana mama Miriam aza mwana mokie ndenge na oloba na ba détail aza mwana mokie miso ya nzambe ezomona nzamba papa tout mama Nana aza mwana mokie mama Nana aza mokolo par rapport na ye alors mama Nana azaki koboya ozaki koboya kolinga ye par rapport ya âge oui kwa aza mwana mokie naboya ki mama alors on se demanda te comment est-ce que bokomenda kumoko voilà parce que mobali wana akende kosimba kisi akende kosimba kisi po alinga yo na kisi akotela yo po alinganga nganga wi mobali wana akotela onda kwa nganga kolinga oyo linga kokoyaki na charme ya mfutema tu te rappelles eza mokolo moko abimaka ayeli yo parfum oui voilà parfait oui parfum apesaka yo
tant ozwi cadeau ya parfum car cadeau ya parfum oyo ozwaki kotia otiaki na nzoto nde charme wana ekotaki yo. Jésus. C'était ce jour-là. Donc likambo mama nana ete ya pe bato o bazwaka ba cadeau bizwazo yo lingaka mobali oboyaka mobali ayeli o cadeau ozwi parce que mon eza parfait à bien bato bele mama Mariam ba vie na bango ezobeba na ba parfum oyo bato boyela bato ba cadeau. OK maman. Donc na nzela ya cadeau ya parfum nde ozalaki séduit nde azwaki yo. Donc ne sou plus fort bana o ba okufa mobali wana yebi yango mama. Ouais, non, bana nanga azala, oui. Bana nanga bana na yo mobali wana yebi yango donc nga makamususu mobali wana azala po ayoka ngo ana eloko wanga na te mobali na yo ayebi yango. Oh ouais, quand ndenge ba yebisa ki na hôpital ke makamu nyonso ekomela yo eza na mananda kuna osedi na makolo na yo moko mobali wana yebi liwa ya bana te mama mobali nanga yeba liwa bana nanga na ndeni nga mona okipe mobali nanga 100%. Mutuka zotambola ngam na pesa ye eza bambongo nanga nakendaka partout o nakenda na sala mbongo po azala bien naninga ko dépendre na yete akota na vie privée ko lia bana nanga pourquoi o lia bango po nani mobali nanga za kuna te mama pardon mama na yepo na problème hein ya bana nanga bosunga ngai pardon. Mais na été au kota makambo mobali nanga za makambo te pardon. D'accord, merci. Maman nana yokana epselo komoka. Maman Myriam. Maman. Kaka ndenge bible zolo bake mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Maman nana eza faute na yote nazo comprendre état ozanango. Nengo zana oumeli na mvuti matangu mulai. Ngai nyonso na oloba omona ka kiza lokuta. Nyonso na oloba otika la kondima te mena ebini na osala. Makamuso na oloba soki mobala na yawa. Tango mobala koya misu noko ekofungwama oko comprendre réalité. Gloire à Dieu. En tout cas maman nana kokota maloba mosala nzambe doute te parce que nzambe ne oloba à travers ye mais lokwa yo za na confiance mobile na yo olinga ye mingi emona na ye manana naningaki mingi aza mobali na ngai ya koki jamais kosala ngeloko wana jamais. Oui naza sûr 100%. Côté confiance c'est pas muto à 100% te. Oui naebi parce que muto aka muto naebi mais na mobali na nga en tout cas naza sûr selon yo sikondo na makanisi ne tambola o kanisa liwa bana na yo eute panani bon nakoyeba te parce que naza nzambe te gloire à Dieu yango nayepa na bino gloire à Dieu bandeko bolanda biso makambo za mokili mama oyo mama Myriam makambo ezali vraiment tala ba réalité boye et mama ombi par là na mekana ope ko tunu moi question le quoi servante éternelle otoani na plateau ouais situation yango oyo ekoma lelo komona mama aza vraiment mama mais andimi asengage na mwana mokie est-ce qu'ils aura permis en tout cas maman Myriam eza permis ata mokete bon ndenge bato balobaka ke bolingo ezaka na âge te eza ba âge yango pe fokotala âge nini parce que eza na bato mosusu akoki kozwa mobali akoki kozala ata na écart il y a 2 ans écart il y a 3 ans écart il y a 1 année eza nango mabe te mais oyo eza ke moto ozo reconnaître ke mama nazobima na ye akoki kobota nga parce que aza mama na ngai to aza papa na ngai parce que bible ezoloba ke mwana akoki komona bolumbu ya baboti na ye te soki mwana amoni bolumbu ya baboti na ye mwana wana kozala modi siko yo moto oza mwana mobali babengaka bango bajigolo yo moto oza mwana mobali oza jigolo ozobima na mama oyo akoki kobota yo parce que mama Myriam bango lelo bakoma kolinga mbongo akoprofite na mama na yebi akendaka ba voyage azala ba mbongo na ye ngana dia kaka ba mbongo na tamba na ba voiture mais na bima na ye mais bazobosa na ke en dehors ya kobima na mama na yo ozwa ko encaisser ba malédiction yango zo mona lelo bala mibali ba vie na bango ezo marcher te makambu compliqué misala ezate tango akokabwa na mama no moni vie muto comme lokola muto akoma dépasser siko ya boya baby sina voilà mama batazue na ndinga c'est ça mais mama pazo e bate mama zaka na sia bolingo bandeko bolanda biso partout ba situation eleka na Kinshasa pe na monde entier eza vraiment passé lokwa biso awa toza hôpital monene ba docteur ya ndenge na ndenge bazalaka awa
Jésus Christ arinyakawa. Et boza kolanda biso partout bana na biso bazobeta mbela na nzela ya maman Lydie bino baye bozalaka motema kosunga bino baye boyebaka pasi ya borphelin bolekaka sport oyo te sans que ebeta ona motema nayebi ke nzambe akozanga te kopambola yo obengela ngai ye afana mobile vi na ye Wala mwasi na kata kamo tedi misae tedi misae sikoyo. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. obengela ngai ye afana mobile vi na ye Wala mwasi na kata kamo tedi misae sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier nde Maman Lydie aye kobeta na baporte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku nekaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku nekaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. obengela ngai ye afana mobile vi na ye Wala mwasi na kata kamo tedi misae sikoyo. kozwa bana oyo lokola bana na yo tala bango baza na baboti te kasi biso nde toremplace baboti na bango lisungi ya $10 na yo $20 na yo pourquoi pas $1000 yango nde kosala ke bana na biso bazala a bonne santé tala bana bakendaka classe bazozwa congé esengi balia bien bazwa repo balalaka kitoko nzambe akozanga te kokanisa yo e bandeko bozala na biso partout dans le monde toza na problème ya mama nana aye mpona koluka solution pe kimia na vie na ye parce que aza kokufela bana bazokufa tellement mingi mama nana aza na bamoyen na ye kasi na bamoyen na
kolanda ye aza na mobali na ye oyo na kilelo bolinga kobenga bébé Bouchou, mais aza na mobali na ye o aza mwana aja muke par rapport na ye bata mokili bakomi koloba mama nana aza kolia bana pona bakisi na ye ya mbongo, tandis que mama azali ko se reprocher nelo côté ayebi kisi te mais akei na hôpital médecin moko ayebisi que mabe ezaka kana se ya makolo na yo. Voilà pourquoi ayepa basali ya Nzambe ya Bravo Jésus koluka Nzambe oyo abombaka eloko te alakisa ye qu'est-ce qui se passe na vie na ye. Alors yango tebisaki maman ke lokola na ndako ozalaka yo moko te esengeli pe tozwa moto moko oyo ozalaka naye na kati ya ndako, mais mama pe abe kopesa biso numéro et tant mama pesi biso numéro tobengi moto bazalaka naye na ndako nayebi ke kozala même pe surprise mpona mama tobengi moto moko eza surprise mpona yo. Eza surprise omona ye na kati ya plateau na biso akokota mais eloko na osenga yo ozala na maîtrise parce que biso nde tobengi oyebi moto yango te yo vandaka omona moto yango akokota mama dako okotela biso mopaya na biso aza wana papa kota na embio na kombo na Yesu te likambo te papa ngane na bengi yo mission na bino bangisa afa babengi pwani ngana bengi yo pone mama nana bobengi poni eza problème na ye te mama eza problème na ye te nga na ye mpona problème ya mwana nga koma bino bobengi ye etali ye te makambo oyo mobali na nga aza innocent ayebi yango te bobengi poni nga na ye nga nasala mabe nini epesa bino numero na ye mama bobengi ye kasi mpona nini vanda likambo nazoyeba te navanda kaka eza nango problème te ntango okota eske bamenase te toyambi yo kitoko tala kuna tikeli okiti na ngai honneur naomona mambofu nini papa oza na problème te yo kende na yo nga na osolola na bango yo nzonga na yo papa nga na osolola na bango papa eza problème na yo te ayebi likambo yango te ye aza mobali na ngai Papa Patrick, pose la place au Vanda, s'il te plaît. Vanda. Ah, maman Nana. Nga na ye pa na bino. Eza problème na ye te. Est-ce bino bobengi ye pourquoi? Na saki mabende na pesa bino numéro na ye mama. Boza basali na Nzambe na ye po bosunga nga eza ye te. Mama Nana. Mama Nana. Ozoluka solution ensemble Nana. Mama. Pose la kimia. Mama. Tala. Simba na libo. Kimia na Nzambe za. Vanda sukoki. Mama yamtoke. Mama Nana komona biso mabete eza parce que toluka solution. Moto ozalaka na kati ya ndako ye lokola papa na minute a remplacer papa bana wana nde bana bazokufa papa pe aza wana peut-être aza na makambo pe akoyi koyeba nde tobengi papa tosula na ye papa oza bien kombo nani kombo papa Patrick bolimbisi na ndenge omoni okoti déjà mwa moto moko ezali amonaka moi atikaki ye osama na moni aza problème eza te biso nde tobengi oyebi mama Nana mwasi na Antoine na ndako mwasi no bwane na ndako oyebi ke mama Nana okufi oui nayebi to tokufila bana mibale ya suka kutu azobela aza na hôpital ya suka na hôpital ouais ok mama obi na pesi mama merci papa Patrick osambelaka nayebi Nzambe oyebi Nzambe comme Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur nayebi kaka Nzambe mama nanga nazokamona nayebi kaka Nzambe. En tout cas, ok, merci le rôle de Nzambe. Papa Patrick, est-ce que vous avez que makambo o mama nana utuko koleka nango ya okufela bana mibali? Yebi ke yo yebi yango? Naiba mondeni. Naiba yango te. Naiba ondeni. Ayebi yango te. Mama nana yo tika na mosala Nzamba na loba. Tika na loba, pardon. Na yebi kana yo. Ayebi yango te mama. Papa Patrick. Liwa ya bana ya mama nana. Oyebi yango yo ndo za la base na yango. Naiba mondeni nana mamba ngo eloko pengelanga nango. Chérie, oyebi yango te mama zo comprendre te. Yo yeba ngo ndenge ni ke bana ba. Mama kaso yoka pe. Papa Patrick yoka oza liboso ya Nzambe. Oza liboso ya Nzambe. Parce que tant toza basala Nzambe, tozo représenter Nzambe direct. Amen. Yo olinga mama nana na kisi. Jamais. Jamais.
Oui, oh mobali na ngai. Kisi, okenda kosimba kisi pour que mobali na ngai mama soni ya nini? Mama soni ya nini bino bozoloba? Asa mobali na ngai. Mama nana, mama me ya tinga ye. Soni nini mama? Zambe na makoki na nyonso le véritable Dieu. Eloko moko te oye batama elekio na makasi. Même eloko eza ko bomba na libanga ya bolili yo monaka yango. Na déclarer sikoyo. Na saki na kombo na Yesu Masiya. Misu ya mama nana efongwa na kombo na Yesu. Misu ya mama nana efongwa na longoli aveuglement. Na obi aveuglement koya na miso. Aveuglement koya na miso. Aveuglement koya na miso mona clair. Nobi mona clair. Nobi mona clair. Nobi mona clair. Nobi mona clair au nom de Jésus-Christ. Papa Patrick. Maman nana. Papa Patrick ne muta a sacrifié bala na omibale o tu ko perdre. Et moi na oaza na hôpital yepe mutazo ningali yae. Parce que ba kisi na yezo senga ke il faut a sacrifier ka bana na yo pour atika na bozwi na yo pour alinga na kisi. Ye alinga ngai? Nana. Ngenda. Abenga nga nana. Vanda nani bokenda kubwendenge ni toluka. Abenga nga nana. Nana. Vanda nani frère. Nana. Tokenda. Vanda nani frère. Mama bosena nani? Tosali eloko. Vous respecté ngana za camarade na yo? Oh gloire à Jésus. Ozobenga nga nana? Nana tokenda. Ngana za camarade na yo? OK nana. Alléluia. OK nana. Mobali na oye yo mama nana. Mobali nana. Nga mobali na nga kufa? Ngana sa mobali te, mobali na nga kufa. Nana. Ozobenga nga nana, oza respecté? Ozobenga nga mobali. Mama, aza mobali na ngai te. Nana, mama bosale nini? Ozobenga nga nana, naza camarade. Camarade na yo. Mama tikanga nana. Nana tokei. Camarade na yo. Nana. Nana. Naza camarade na yo. Nana. Naza camarade na yo poli. Ozobenga na nana. Ozobenga na nana. Na yebi yo. Nana tokei nana. 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 Bongola motema nzamba sana posa na yo. Bongola motema bino bana mibali bolinga ba bi apprécier. Bongola motema papa okoki koluka te na bozwi na yo moko te ya mukie. Ata boteka ba mai na nzela. Batu basala ta ba coordonner na babalabala po ba luka te ya kolia. Yo na kovivre na mama po linge na kisi. Bongola motema. Nyonso osala esimba te. Eko simba te parce que c'est akango la mi. Eza nana oyo linga kite. Nana. Bongo la motema. Nyonso osala awe simba te. Esimba nzambe na. Sika ko simba singa wana eko sala loko te. Oko joye. Bala ngai. Nzambe. Bala ngai. Bongo la motema. Bala ngai. Balagai. Balagai. Samba sana posta na yo. Bongo la motema. Papa, okay wa. Oh, akasha kosa la benkatation. Mama motema basi. Anga suki nanga. Mama nana yoka yokamba. Mama nana. Voilà, yaya boluke. Est-ce que cause wa kinya? Mama nanga. Mama nzamba yo mingi. Nzamba ndani ngaki oya o nyonso za la dévoiler po okangola. Amen.
parce que lokolo ça émotion to kwa soko ba bien dit to ka émotion to bima libanda to parce que do se ko le kana maman le kana ba délivrance na sima délivrance o comme une nouvelle créature tika kolela mama kobima na biso awa nzamba bana na yo oyo bakufi mais c'était le coup mais songe pas ya nzambe parce que yenda permettre ki yango mais tozong sa bango na bomo salate mais mutu apesa ki obana pe mutu apesa ki olibala kaka yepa ko libele mobali ya malamu pe akosana pe de manière ko simba bana pe loko na rasire yo mwana asa na hôpital akokufa te mwana na kokufa te sister shinde tozo bima to okende tina hôpital esika mwana azali mwana na kokufa te akobika ozo croire que mwana akobika amen akobika okosimbela maboko na yo kolela te pata kimia to si c'est monsieur plutôt kende voilà mama Seigneur Jésus bandeko bino bolandi biso eza na likambo pe obomba ya katala mama nana eske yebaki ke aza na se envoûtement ayebaki ke moto alingi nde aliebana ayebaki te me tala ye na bravo Jésus nzambe atalisi na poasa nani azalaki na nsima liwa ya bana na ye mpe ndeko mobali ake koenvoute ti mama bato ba jeune garçon po bongola mitema eza pasi boza kolanda biso partout ezali pasi mais lokola toko tika mama nana boye te azokende na maombi na biro bakosambela mpona mama nana mpe bakokende ntina hôpital mpona kotia mwana na ye loboko tika ete baye nyonso boza na kati ya mikakatano nzamba mona bino mpe baye boza sous emprise ya envoûtement nzamba bravo Jésus akangola bino oza na problème kohésite te kopase na plateau na biso ya bravo Jésus nzamba asalaka makambo minene merci vraiment l'équipe technique nyonso boza ebele papa Zara maman Dako ndeko Ezali Mondo papa Elias basali nyonso ya bravo napesi bino merci pe na papa Shikimukadi na confiance apesaka biso tika ete kimia na nkolo oyo na mabota na bino bozala toujours branché na chaîne na biso chez biso télévision. Bobanda 7 ans mwana goya te papa parce que jamais soki mwasi to mobali azobota te nde yango ekotala keboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.